moto azobonga na bongelo kona makambango. Bonjour très cher internet, c'est votre animatrice bénite en poudre, autrement dit BM la perle rare, la mignonne de la presse congolaise. Lelo tuye na tuza na tribunal, tuza na tribunal ya Lemba pour na makambu ya papa na biso masumu ninga porta ki plainte na bato yo ba artiste ba finga ki à propos ya matanga ya mama Shako. Ya mama biso Shako makambu belele kaki batu mingi pe bayebi papa na biso Ono Santu. Mama Ono Santu. Bon asa mobile azwa Carole ya mwasi mama Ono Santu na ndeko na biso mobile malgré alongola ki déjà arrêtera ki plante ya Yandimos pour contenir maladie ninga bela ki alongola ki ni wana plante wana mais tout ça na papa na biso aza bien placé ya ko expliquer ya ko sola na biso à propos ya makambo ninga zoleka parce que tout ça na tribunal bon la bino mo que tout ça na tribunal ya Lemba. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Batu mingi bayebi te moni papa sengo mingi omona opo na ngai na yebi sengo mingi vraiment omona mingi bayebi ote ko se présenter ba o bayebi te bele neti za pe na omona pe ba msu ba misi kata msu bayebi te moni ka papa pe na ba yo kara kombo mo bala mwindo za moko e kombo ta msu ba yo kara me kombo tsaka kongo maître bonjour moni maître biso wana pardon yaka oui je dit en attendant poste bonjour maître point mona ke tout le maître déjà avant parce que tout ressemble il y a une petite question. L'audience qui a été prévue pour les 6 l'audience prévue pour les 6 a bel et bien commencé. Nous sommes en pleine instruction donc attendez qu'on instruise et peut-être on vous dira quoi parce que on instruit, il y a des questions qu'on pourra poser à la partie citée, à la partie citante. Après on vous dira quoi. Merci maître. Merci beaucoup maître. Monique. Oui. Chance hein. Mais Monique nzamba za kumunde kudibisa wa. Moni ngala se babino pourquoi? Maman SP Mozito kokozo la fuma poto. Pour la séparer bino bino na resika information zali. Parce que beaucoup de gens maman kaka mabe kaka yangai kaka. Tsaka kongo mabe, tsaka kongo moyibi, tsaka kongo ndoki, tsaka kongo baninga bato kufa dia kambongo. Mais au lieu il y a déjà maintenant à comprendre que même maman Shako parce que ça vient ça vient de maman Shako. Maman likambo ya maman Shako c'était prévu de mort na kati ya maman Shako. Il faut ba kufa na maman Shako. Dieu merci que moi musato saraka soki nzamba za na yo tomona ba Daniel na libula nkosi abima ndenge biso zali maman on ne marche pas de mots tout ça devant le tribunal tant on a bandé makamba sans danger na kuta ba so belé on comprend ngai na kuta ba so belé mais bazako ko sa socialité lelo ngai mutu na yaki étant la salle sans danger ne otela ko sunga baninga na passe. Mais si vous avez un ah, moto azobonga, na bongelo kona makambango. Ndeba no siko bakoma social. Do fuma lo carrément na RDC, so teka mikati so teka mame uninga na fala pembeni na yo, amoteka mikati. Lo batu oyo, je crois bolingo bota makanango. Yo kenda kanini na babiango nini na boulevard. Oui. Moi batu ba veille basenga ba 100 francs. Mais vous avez même 10 000 $, 1 million de $. Et pour ça 100 francs, on peut avec $, on peut en côté. Mais tant que moi, ça va après 50 francs, pour l'accès, on peut pour la tembe. Comment les Cambouya, tembe. Mais na matanga ya mama Shako pour ceux qui le lot oza a to comité na tribunal les a propos ya matanga mama Shako ndenge ba finga ki papa masumu ki papa masumu azui mbongo alieba mbongo abatu non tout consort. Maman, nga naza na expérience 16 ans yango. Soki na filmé yo kelika mo yango. So bi yango te. Omoni lelo tout ça tribunal son na kosi tribunal ko kangai. Parce que on dit TV na malamu hein. Mais internet et kotika libera on va vérifier makambo lobaki. Artiste en danger but principal na ngozali qu'on défend de tous les cas malheureux. Maman,
tant on a bandé sans danger naketa la siki baninga bakunda baninga na ngai et le bosso la salaka dans tout le secteur la bandé ba musicien na bandé ba plasticien na bandé ba écrivain na ba comédien na luka est-ce que yebi ba comédien ba banane ba maboke ba maboke voilà mais sikoyo na tambola à tous les cimetières qui sont ça et si bakuna maboke ngalema ezalité menga asa danger tabingi aux ali danger parce que ba maboke ngalema ona baza ba école soki lelo ba nigérien ba ivoirien ba komi musika balanda maboke ngalema balanda groupe salongo ba s'inspirer na makambo tout ça la kawa tazo ka ça danger na bengaki kondo sans souci mateya na bengaka kondo dudunga fura na bengaka kidiamfuka o baza cofondateur à sans danger mais comme ça ngai soko matanga chako baza musicien en tout cas vraiment au moins kala so yo komona BM hein BM wa comédienne et bobunda en tout cas na film ngo ça c'est de la comédie. Est-ce que quand on a des musiciens la salle à sans danger il faut qu'on ait un musicien papa ça qui va faire nana banda malade na ye ti akufina na salle est-ce que on va passer avec la télévision que quoi les praticiens moi tout mais non on a ça là quand maman a dit don de Dieu Satan ko kumisa ngo jamais donc ça qui était batuka ba olobana non maman yo comprendre maman ngana mashaba moté à au tribunal monde baptiste monde Satan monde diabolique maman je connais beaucoup de choses dans ma artiste je connais beaucoup de choses tant que maman Guimard on a découvert qu'on a c'est très triste mais babi qui à part papa papa masum peka ye morote yo poza na bambonga batu pe belé pe olier ali rango mais personne qui na matanga ya Guimard yo a peu mambo non maman na ko aider yo ha omoni sango o sango azo sala ka soki ba émission hein bolanda exemple na ye bolanda ba Zakari bolanda ba zala journaliste investigation pose à la poids il faut passer des informations yebi maman moi je traite avec la présidence de la République je traite avec le gouvernement central avec la ville de Kinshasa ba yebi mais pourquoi quand banda ces actions de Kamuzali faut nganazala mais vous comprenez ngo maman chaque nga premier ministre Mbaka biso Margaret Mugola qui n'a pas président de la République avec sa famille maman chaque mais pourquoi Mbaka n'a pas comédie parce que ba yebi c'est lui ce qui me tout ça ni télé-réalité donc il y a un ministère qui tire des arts na budget na finance na chaîne de dépenses na banque centrale tout na bango na la na artiste avec Chaka Congo maman on a saraka mon biso tout le monde a mokilité hein jour au Kenya il y avait quelqu'un Zofan on a sungi artiste qui dit en fouga ko fa 10 300 francs congolais ala sema belé qui dit en fouga ala sema belé basala ki wapi hein nani ngadele ngadios anga kufa la mbaso awa oyebi yango ba comédie basala ki wapi mama to me ko pulo bande comme vérité nan lo mutu na musana na ye donza apprécié yo après cet exemple Ramsès ye musana na yo comédie ye musana no musicien mutu ça compléter mais on a ça la kaza mission nzambe il faut comprendre mutu alingi nini yango na ba condition de kambezali parce que beaucoup moi j'accuse les comédiens oyo baso ko konsera ngai nini babe yango nini confina par masumu c'est même vieux tu sais kolo moko to botango kolo moko to sona ki yombe bango bazalaka on a bien parce faut se comprendre que tant de sona ki yombe fumbo ala boy mais la muka mimedia bazalaka te vieux masumu zali vieux na ngai il faut des respect biso ba Congo d'abord n'a jamais na comme biso luzi tout d'abord mokolo même les camons même ko pesa ye ko condamner na miso ba tuté va vieux yakana moni kambo sala ke bo oh ndalo baki yango mangtanga mama chako biso papa sous la commission mo pesa ba yebi yango ba yebi yango te
Tant que nous n'a pas mis à quitter ça, on était avec Bodo, Papa Masumu, Oxygène, Ngaloufar, papa, maman. Conseil européen Sabinoko, beaucoup d'artistes étaient. Tout sur la Kuzu. On a juste pour nous collander. La bisous Tolanda, nous quand le bene bande, bisous Tolanda rabino partout. Et si gagnons sobino bota lokolo, bisous beta lokolo. Il y a au moins Tolanda ratoye banini ele. Ce qu'on est ici, na minute au toza, ah, pour qui est déjà basenga qui pardon. Non. Donc pour ça naga. Kamagi Mario. Vous comprenez? Parce que c'est là où le bas blesse. Guy Mario tanga beli mutu moko na kata bina yebaka ngote. Guy Mario azo kufa na ni na hôpital Maman Olive. Ba docteur mais ça artiste est-ce que ba artiste ba yebité? Mais où mêler na malade? Asan danger ba tu nani? Asan danger yebité. Pour ba yebike ndasa makambo na li asan danger. An PTC, Autokanisa, Imiko, Pakusiko bazana sati ndenge moko na sans danger. Biso toza ngeni ngaza ka mwana musala na ka boy. Tango na biso tango mama Guy Mario. Tango kufa kina bengi nani. Na mama masumuta. Le boti ko sebso ba bani ba croque à jambe. Tango papa la biso Guy Mario beli kuna ndenda ko benga na salle communiquer ndeko so onoka panga tindi quelque chose pesi mama tukiti pa mama moi me gauche marqué tout ce qu'on parle de lui to kendaki na ye atako na papa Sonzo to remettre papa Sonzo mabilo ko lia ma sumu nani moyomba tigma quelque chose on prend maman Olive asunga kibiso metanga zongi mama to wela kaba matanga te mutu na pouvoir ya kona musamutu te mama chakola keti ta munde tiotika ko wela matanga tende ezolo babi tant mutu azobela zaki na pasi batu no bamona na ite ya kosunga ye tant kaka kufia le batu bakomo ya e komba mangamba bambongo tilelo to koma na ba justice non to so pour ça na siko mama chako je crois que au moins na vie concernant pesa yo parler au loko yebi ça n'est preuve les gars sont yebi ce que Ramsès to lia kene 10 000 francs ndi mango même que vérifier comment nango yango wana c'est ma babe amona babona kangande yango na lo kande vérité bango bazo ba dikambo tant zo ba dikambo non le rumeur est interdit il faut éviter ba ya rumeur ke bazwa ke bo nini botsa ce que fama machako ba fandi kunati mama chako na ya apemi na mabelete mais ça ce que comme ba retomber dans le tribunal. Bon, deux. Et ça, donc, on peut profiter, c'est pas ma somme, on peut conseil. Pas ma somme. Tant que vous allez responsable, il ne faut pas s'attendre que tout le monde sera d'accord avec nous. Même Nzambe, Nzambe 100%. Nzambe à 100%. L'église à Satan, c'est Salami. On va donner un Satan Bazali. Mbouma, oh malamu, oh ibota Mbouma, ma somme Zambuma. Vous avez filmé le Kimbangu. Ah voilà. Le quoi Mboumezali, bakubwa kaka libanga, ay na masomo, yibi mbongo, ay masomo. Un chef kaka ba finga kaka muyibi. Tous les chefs et la présidente de la République ba finga kaka muyibi. Mais tant que papa faut ça quand motema na bo papa baza bana na yo. Donc déjà mutasengi naza mwana na epa na sali na ebi na sali ba papa yimbi saka. Tamusu to bengai. Yeta na lobi que non. Nga partir de bofinga na bino boseka bochola taka ko muyibi ndoki mwino sabata tenga Ramsès tomoki na mwasi na ye abi ko sala boyete ba ko saka na boyete je comprends parce qu'il y a des gens au bazar passe ba yo la maratron. Alors en bref c'est condamnable. Il faut parler au loko yebi oza la preuve nango netinga na yebi na tanto ko Guy Mario ne ba oh voilà ça Congo Abel a appelé ceux qui $100 000, ceux qui $30 000, 2500. Mais je le preuve. Tant que papa Guy Mario a Kofi, tout ça ensemble, en PTC. Tant que Guy Mario a Kofi, na bengo ma sumu. Mbongo zalaki na ko yakufuta na tribunal na hôpital zalaki te. Il fallait pas ma sumu aya to convaincre la TFC médicale pour que nous s'accorde. Nous étions ensemble. Maman, nous sommes une force. Je crois que certains artistes au bazar nous soyons ensemble, nous sommes une force. Papa Guy Mario, on n'avait pas $514, mais tant que Congo,
Même commission de ça qui titre que nous pas Guimard. Le deuxième quand il y a Beda Chou, c'est là où les bas blessent. Tant que papa Beda Chou ayaki, il faut les féliciter. Aïba Guimard oui. Le rôle de Ngazanini, minga iba kate Ngaza mwana musala. Moi m'image nangai et sunga ba tebele. Ba photo na sunga ba tebele. Ngana zali, mwana mutu ka so tant mutu ka na triangle, mo triangle, ba bien onini. Ya ah si signalisation ya nini ya danger. Le soki na tie photo boy, tala ngona nezani na kati. Yandi mos. Omoni mingi bazo ba confiance personnelle na makambo na bato. Non. So na likambo benga mutu na yo. Benga viens masumu. Ngani solo kati. Viens tala boy. Ah ça va, c'est nimbo. Parce que il y a déjà bato musu bazaka na ba premier na ba responsable. Viens sale mabe. Non, ya kito côté. Au tribunal. Tribunal c'est mabe hein. Ils a parqueté hein. Alors, quand on a Beda Chou aïe atteindre bato na ye. Balobi programme contribution na ye. Ba konzi baloba ngona malobate il faut lettre. C'est ça qui ba lettre quand pas Beda Chou té. Tant ba lettre wana Saka Congo anesko ki Beda Chou 29 000 belé. Oh. Lutumba Simaro $685 000. $685 000. Papa Wemba $455 000. Papa Loufou ça quoi fois. Maman Denise a payé $50 000. Maman Olive Sinax commis sur $130 000. Tu as monté hein? Oui. Monter pour baïeba. Pour baïeba le barakété, baïa rambon, ça va baïa rambon. Maman, famille mon les gars la TV on travaille en synergie avec la famille. Maman chaque dernièrement, c'était dans les 40 quelque chose de dollars, 40 000, 42 000 $. Eh, bon gwana, eza belé. Eh, c'est coquet, papa, à Beda Chou. Tala, maman. Tiganza mabundela yo. Oui. Ba pibila on la Facebook mama. Ah, tsako muyibi. Kutunga ndo komia ngutu te. Muda sinyango, c'est ça la famille. Nganga mu pibili boso. On Facebook ya to moni ba réseaux sociaux, Saka Congo, ba photo et bimi belé. Maintenant, nzamba la kate mesa Beda Chou bengi biso. Cela doit être là. Bata biro, ba bengai, Saka Congo, lobi ko mabina Beda Chou, yo na moi c'est la famille. Oui. OK. C'est un monsieur vraiment très sympa, très simple. Parce que tu vas te dire, moi c'est Guimard, Longo, ma tête, qui va te dire. Non. Pour le moment, moi je suis à la solution dans mon qualité. À tirer la passe, des sungés athées, des veuves, des artistes, on a la capacité. Mais il y a des gens à Beda Chou, à sa psychologue, à ma maman, comme tu sais, mais bah, nous avons en charge. Moi, je vais vous dire que enveloppe à remettre na moisi, à remettre dans Gaïté. Tous les gens qui ont bimi, tu es dans Ndaku, $2500. Au Tibet, bomba kimbongo $2500. Non, mais c'est belé. Mutu yebi no te. Abidou Chou azali ministre qui dit des arts, azali député, mais na mutu a payé $2500. Ça y aura bien fait. Tant que tu ici, na poko lango papa ya Guimaro évêque ya Bundawale ça a bengi abisaka azo la bino na famille. Vous comprenez? Bango mo c'est senga na zala. Papa comme Bundawale ça papa na ko ma mingi mais de toute façon au salaka za manzambe ça ta petit que l'on se date. À 2500 à remettre. Landa ba de kamuzali siko pas doit comprendre en côté. Musa nzambi ke lobi na tongo bokende ko somba bokende futa biloko ya oya nécessaire mettre des boulous cercueil ya lingi cercueil vous comprenez yo comment na ndako ya Guimaro okenda kuna okenda est-ce que ndako ya na sécurité na butu batwaso na butu ko mena saka bango na butu abela sur atini ndako atini bon ngana zaki na mayeri ngabe to libérer mbongo ne lungwa to weli libulu cercueil corbia tout tawa ninga mendenge biso salaki te mama dika ma commission yo tukufa pour la commission na mboka oyo oyo baka RDC revue démocratique des commissionnaires comment réviser des commissionnaires maman nata l'image moko nzoka mboka bateka na ba chinois
Vous ne souvenez pas commission kaka. Mabele ba biso ya Congo, ba chinois ba comment gérer ango. Pas na commission. RDC République démocratique de commission. Commission c'est bon mabiso. Ndé vraiment merci. Tant que tu commis à la veille, il faut tout ça réunion. Tant que ça réunion, tu as un coup de WhatsApp. Oxygène non. Réunion ça la mec qui vient à Tongo. Discussion. Oh. Mais comme j'ai dit, il faut tout ça la réunion. Mardi, Ndé junior moyo bébé. Ndé mouta idée mais oxygène do pas ka vérité que vient masumu azana manifestation dans grand hôtel. Ah, na oxygène. On a eu pas la mot que vie azana nini tu dois y avoir même ti à la veille famille mobali bakei siko lokola bango baki na mbongo te bakei sika ba pesa une idée ba intoxiquer bango ba bi ah ndenge nini ko yegima doit na cinquantenaire ah ya comme nani baki na négropole ba kuna na seke cher amba sokoda moni ka foka ngana za la kaka lona kende kuna mbangu na cité to la sangi moite alors en bref famille ba na mbongo te bakei kozwa mbongo ici ya cercueil na libulu ba ko na cercueil ba pesa mo $400 ta ba $400 bazuna ndako isi moi sike mama to changer cercueil ba moi sa gimario akweke vani ta akweke vani ba wo supplément hier beko be ngana komi wana o papa so cercueil wana o mobile nga basumba ki yango te na domina sa matanga te tino ko benga so buiro mais abide ya show ba benga ba remettre nga ba benga pesa ngai $800 munga tanga mbongo nataka na mbongo so ket contrôle comme la ke yango wana na kei na tongo na remettre mbongo ya cercueil même batanga bakina batanga bakama ke ah nzo ba nje cercueil ndenge nini même bule bimbaki na niveau ya nini ya morgue mais en tout cas Guimard bakundami kitoko avec apport ya baninga na biso tous les comédiens to ba comédien so mutazangi te non quand vous voyez des comédiens ba pesa baninga na bango c'est pas tout baramusala je crois que Guimard information pesa kitoko lelo c'est kaya yande mo auto remercier papa Masumu de Brende o alongola qui a désisté parce que tribunal ba longola kapente oui c'est fait que la procédure normale mon courant dans la route matanga Guimard nani yande mo sabenga zolela papa abenga sur le tribunal yaka tu me remonter morana moi sina na tongo même azoli la kaka mais Dieu merci que avec sagesse papa Masumu déjà kuna tout monde de côté ya maman na maman mais sikoyo image nazo pesa bino bato oyo balobi tsako ngaleka mbongo c'est le moment bo tuna ka pia billet ya ndimosi c'est le moment tuna ka valise ya ndimosi parce que tout le monde a binoté ya ndimosi est malade bon ya ndimosi peut succomber aujourd'hui ou demain so ba intervenir té mais moment yango yo ko intervenir déjà tant yandi mo ça malade et ça ka te que tant kufa nde ba mbongo banjo bima c'est le moment et ça qui ko landela moi va continuer biso père ngana moni ya mbongo normalité non mbongo normalité mbongo normalité non ba mbongo bima ka to mona ka ba mbongo bima ba monta mo ya minene bima ka so muta kufi donc mutazana malade ba mbongo ba montane bima ka mais tu ba kena raison na ye bo pe mbongo na ngai na dia tanga sa akala raison na ye mais ba continuer biso ndele mbongo et où d'abord na labona nous pour so zo yango ba mbo liango bu ezongi nango mais impossible yandi mo ça so une année yango nandako mais les na pe information c'est pour la mise mais ça beda chou à l'écouter la yandi mos vraiment comprendre à partir makena so saka nini vraiment il faut tout ça effort biso artiste congolais to na mise mutu na azane congolais te mais azo sunga bana Congo mais bango ba konza biso so yaka c'est yandi mos est mort ba de nécropole ah mais c'est impossible ça en bref tous allez avoir pas maman Sanzo ko bangelo côté hein faut ba te ba bengi ya ba maman Sanzo kuna eza ndenge nini ba makambo belé faut que asenga déjà pardon lesquels même na ba réseaux sociaux asenga qui déjà pardon problème nza ba ko sala to tchanza me de bosso mais ngana zo condamner sentir avec Masumu botika avec Masumu azam avec Masumu tanga bane musala théâtre nous ala kate de Masumu azaki aso théâtre de bosso te oui bien côté de Masumu azaki musicien nduliste ovoza na bato ba pembe ne baza pembe ne siko bango ne bato bazotina na bazo vénéraire ve Masumu azani nduliste botika ba ala espèce nduliste biso
tant que base mais en tout cas nous avons ça la makasi makambo sila kimezala pona ndeko biso anosanzo ba comprendre que zala ki bon monoko pe ebetaka monoko ebeta libaku monoko ebeta non ka libaku vraiment que na kosenga conseil na ba mais c'est là volume c'est ta que papa na moi papa na bien maman li biso limbisanga nani tubanga l'état camarade na yote omona tribunal la camarade na yote et l'état bengi biso bino moya wat alors il faut éviter kaba conflit c'est un problème au solula les ngana Ramsès so ka finga muindu mataka après abifier pardon bon mais c'est donc on a kati merci beaucoup merci à tous qui n'a papa Chaka Congo le bel makambu ezoleka tous en tribunal donc nyonso elekana on a kimia nyonso elekana kimia za papa masumu za papa za koko papa nyonso senga ka mwana nyonso asali mabe papa boya mwana te abwaka mwana te donc bolimbisi eleki nyonso tellement déjà mikiti ça que senga déjà pardon za mwana donc nyonso elekana on a kimia ba nyonso bobenga ki bo continuer ko benga numéro ezawana bobenga biso na plus 243 81 30 79 087 bokozwa biso en direct donc bozaya ko qui était dans la tribunal il y a vino yeyo parce que on a vino ko la ko ta pa ko la vino ba donc so o vino merci beaucoup merci à ma maman chérie à maman Charlotte merci à mère Jika maman ya bane bébé vous s'abonner massivement na Jika TV News tous en pour na information tous en pour na biso tous ala ka bana so ko tingi biso to eto sel musalo ko botinda biso donc merci à bébé Marina bébé Miraiti famille Poudi maman propre très en Poudi on a yana monté malabeka ki papa mon papa JP Poudi quoi ici Kazali il y a un mot c'est bien les loyers pour mon papa bon c'est Eric Kenzo Maboko Bank bon c'est Eric Kenzo Maboko Bank papa na Eritiana il y a un mot gros bisous famille papa famille Mundele famille Kikila na lela bino famille trop papa Thomas Lipinza depuis Ukraine Beni Matondo depuis Ukraine il y a un mot te belé vraiment merci beaucoup na sepeli toza awa kana tribunal toza 4 awa toza na makambo so ningi les autres pour l'information pour zomona Jika TV News merci beaucoup.